Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bah bonjour Dambino, bah bonsoir. Et qu'au dépendre quand on a air beaucoup yamba vidéo na biso, na banda na bino, na ba poste téléviseur, pourquoi pas na ba laptop et na ba téléphone na bino. Voilà. La grande famille, famille Libota, Limpoïchou, bah bonjour, bah bonsoir. Les autres ont mardi le 29 avril. C'est-à-dire que non bah ope bah botama ki lelo, ah boyamba toujours bah soué na biso, bah botama ilamu. Na bino nyonso voilà nazopesa mbote na ba mama na nga nyonso ya famille Libota, les femmes respectueuses ya famille Libota wana nazomona na France, nazomona na Canada, nazotala lisusu na Allemagne, okiti boye États-Unis, okiti France, Belgique, Italie, Portugal, Maroc. Hey, bino bongo famille Libota partout. Alors boya mbaba mbote nanga et si qu'ils ont mis bino partout dans le monde qui est nzambe nanga pambola bino, merci na confiance. Voilà. La grande famille Bokota na nous beau aimer, beau partager et que ça là vraiment biso bien makasi. Alors, na lobaki que na oya. Bon voilà, c'est juste une vidéo, bino bota na bino vidéo te bo landaka makamama bébé sa koloba. Je crois lobi na epsa bino que non dimanche na kenaki place moko ba sala ki exposition à biloko, donc biloko za na ba mall na ba shop biloko tout. Alors ba exposa ki en place moko. Alors bah sala ki pe sel c'est-à-dire ba soldat qui biloko et voilà. Alors, on a un mois tour et ça l'a bien parce que marché où ils allaient juste une année par an. Et une fois par an et l'année prochaine, ils en a juin. Oyo, ils ont avril. Et ça, les 2 jours. Alors, ici, là, qui hier lundi, et ben, qui dimanche, mardi, et ben, qui samedi, dimanche, lundi, ici, parce que tous qui pena férié. Alors, ici, là, hier, lundi. Voilà. Bon, moi, quand on a tambola wana, botali ke zaka place ba exposa ki libanda kaka. Mais, ba tongi likolo ka rapide pour na marché oyo. Alors, donc, makambu tout ezalaki. Tout, ka biloko nyon, tout, je vous dis. Voilà. Alors, likamango esuni ni ma bébé sa ilelo. Alors, bandeko. Nana lobaki mikolo na ozala na leçon de morale parce que ceux to bibi son stoko tana buzoba eza propreté buzoba peut-être ceux qui nga mama BBC na koti mbala moko na fingisi Poutine. Alors na minute oyo na otale la penza na ndenge moko ya bien. Merci na ba mama nyonso, merci na bandeko nyonso oyo na émission o na sala ki lobby. Émission moko na côte saki lobby c'était vers je sais pas ce que c'est qui vers 14h 15h je sais pas parce que lobby na côte saki ka élément moko ndeko moko bima BBC mikolo ba déjeuner problème et voilà bolimbisa bandeko bolimbisa parce que on a commis penza stable penza bien té et surtout connexion on a côte saki awa eza connexion moko ezopesanga pe passi. Alors connexion on a bandi ko utiliser na benga ki compagnie wana po baya ko installer ngai awa malheureusement côté o nga na déménager bango baza na ba antenne côté yote. Alors o pe na chaki il fallait na chana no connexion rapide pour na ba abonné na nga pour na famille Libota pour na ba Mpoïchou mais na moni ezo sala nga moi manœuvre neti na minute on que to sala même pas live parce que eko banda ko katana na ba niveau moko pas comme possible. Alors le quoi pe côté en haut dans côté ça na vibe. Alors le demain déjà c'est le 30 il faut na apply
na compagnie mususu baya kotiela ngai connexion mususu po boye kosimba te parce que ça na mabilo mususu il faut intervention ya live. Alors so bo ça live ezo katana eza vraiment bien te. Voilà. La grande famille du Cameroun a eu des années. Nalobi na ko continuer toujours na ko beta sete na réalité ezo le cas na moni bandeko batindela kinga lobi ba séquence ya moi ba audio ya décor o nyonso azolo bawana. Je crois nga nazata na temps ya kozango ko mixer yango encore ko kotsango awate parce que o na lobaki na kati ya émission na nga lobby ndepe audio ko bima je sais pas so pe décor alanda kingai je sais pas ya parce que nga na betaki mingi c'était na ya contrat. Alors na ko mona après juste kaka émission na nga to éviter décor ceux qui alikaki wapi ceux qui na TikTok ceux wapi etamboli ndenge etamboli wana ya kolobaki no ya za produit à Belvité yaza aza a employé moko boy aza nani pona aza juste ka pona Belleville mais aza produit à Belvité bon alobi lobi na ekaka o il fallait loba mais ça batum susu ba sepeli nango musupe ba sepeli nango te ce par là vous allez vite me comprendre ya kolobaki no mama BBC makambo lobaka ezana et azaka na raison bandeko biso famille libota limpoishu tolongwa na distraction na ofongola bino eloko moko boye bomoni ata moi message na chiwana eza les abakwiti bango bakomi koloba ke non balobi biso les abakuku tozo zela nini pona ko banda ko ripoter to banda ko nani ko ripoter moko français pe kimaka ta on ba ripoter wana batomsu ba comprendre nini ya balobi mais les abakuku biso tozo zela nini pona ko kende pe ko signaler ya Babiba qui ne ko signaler la chaîne na bango qui motema mabele qui einda ok bango bazo kanisa bale ki bisoto indisaka. Ok donc le problème est que non bango pour le moment bakanisi que non ndenge ba film na bango eza sous na visibilité te pour bazo kanisa que non bazo kende ko signaler chaîne na bango netinga mama BBC ne na vandaka awa na yebaka ta même pas jour o na kozwa peut-être idée ya kolobaki na report na signaler chaîne mutu moko boye ou bien na sala chaîne moko mutu moko boye ou bien na sala na yeba te yango na tuna ka bato na basaka ngo ezalaka nini. Alors bref ceux qui bosaient sous na ba visibilité bosaient sous na visibilité te na chaîne na bino les abakwiti mais non le problème est que Mama bino ye wana kitisi déjà mandoki akomi na besoin d'artiste ba o nyonso bino ba communicateur ba communicatrice na ba zabakuku na ba zabakwiti ba comédien nyonso o saki ke no bo créer la ki bango séparation na mama bino comprendre que na ekufi a tie mandoki na akomi kozungisa ba artiste. Alors ezala nous bien parce que babiso ba mususu tango to ya koloba ekotaka to kanisa keno ebimaka zoka mususu etikalaka yango lelo to moni ye moko mama Loketo a déposé mandoki akomi na besoin d'artiste nyonso yango lobi na lobaki très bien na lobi bandeko bo comprendre bo moni bitumbo yo yesu famille libota lempo ishu na ofongola bino bilo moko boye soki ozaka mutu amayelo kozonga simobia mabebe sabetelo mobo ya solo eloko na kosenga bino eza bato so mabebe c'est pourquoi zo pekisa bango ba non eza na air moko il faut tika que non diable asala eloko azo sala wana yozo pardon ozo taleka na miso yozo alaka sir na mabondeli na continue ka na mabondeli parce que nzamba ko confondre ye na ngina lobanini bande ko bomoni mbutu oyo boza souple ya ko comprendre. Famille libota lempo ishu boza la souple ya ko comprendre ba comprendre ete na ofongola bino comme ça bobenda bilili bomoni mu pepe oyo ya mabe ya ngambo ba artiste na biso Poutine aza na problème na artiste mon côté mais le mokili nde donc même pas mokili un être humain muto mokili aza trop dangereux. Ce que famille libota, moi je viens vous interpeller. Yakoye bakeno, omoni bitumbo eza na minute oyo. Ezala tomoni soki artiste nini o akiko jouer et pas si la uka.
bande ko tobe telango maboko lobi non enfin si la uka ayoki biso parce que tant on a lobi na yeki ko na lobela rabino ke bande ko ba comédien ne bazana ba signer contrat te boyoki ebimi na munoko ya décor a lobi a signer contrat na belle activité malgré que non a lobby ce qui nga ma BBC na lobby na zwa penza kaka parti wana o ezo tambola na ba réseaux sociaux na travailler sur ça na ko révolter l'esprit ya bato et na oyeba nanu eloko liboso na il faut na yo kana tonalité na ye à partir de tonalité na ye oyeba ma o développer makambo ebele parce que biso ba ma BBC voir même kaka na tonalité ko yeba que non problème ezaboué et puis loko nga na mitunaka poni ni ba artiste bazalaka na maîtrise des soité ce que ba belle vie o ba bimaka te pona ko peut-être ko démentir ba makamusu bazoba c'est juste une question artiste comme est-ce que eloko muke bimi sur les réseaux sociaux oyembala moko pek non ezana makamusu artiste okiko ya ko bima mais mususu robité o eza matière ekoti bazoni parce que muto abandaki na kombo décor sur les réseaux sociaux ezalaki oyo fi o na chaka oyo nani oyo fi o na chaka lobike no décor boye mataki kitaki après toi komona nyonso wana je suis même pas là-bas problème na ngeza ni famille Libota na révélé binelo moko. Vous savez, na minute auto s'attendre à tout. Mais bisoto telemaka na prière parce que eza mon pépé moko eleka ezo eye. Mon pépé ngo eye po anini. Balobi chaque balobaka keno après prière, ou bien ato okota ki na jeûne moko jeûne et prière. Soko okoti na jeûne et prière, aussi l'ici. Ce qui pense au côté qui n'a jamais prière ana et que sambela ki nzambe na bo solo yaya mwana nzambe aza obaningi sakatangu nyonso pas diable mwana nzambe obaningi sakate iloba ke no ba prière na yo ozo prier et ça la te komate mwana nzambe eza oyo balukisake butu lokola moi mwana nzambe eza ke no monde atene belingaka ko ya ko ningisa ye nalingi na lobela bino ni famille Libota. Beau aimer, beau partager. Beau tika publicité et si la nion sur la grande famille. Parce que maman bébé ça c'est un rané mbongote. O botini langa kene, botini langa kokate. Kaka ba publicité na bino. Ne mité ma touché bino. Ya roba keno total la maman bébé c'est ba publicité et ça bien. La grande famille nazongi. Bon moni bitumbo nyon c'est ça mon pépé moko yé. Mon pépé ngwe uti wapi. Mon pépé uti na showbiz. Bomoni showbiz ezaki le 29 mars. Bomoni avant le 29 mars, c'était le 2 ou le 3 mars. Remise à ba trophée. Donc à partir de remise à ba trophée. Et souka ki wana te to ekokende susu na le 29 mars na showbiz. Bande ko ezaki réussite. Ezaki réussite. Dites-nous maintenant, est-ce que diable a lingaka récite à mutu? Diable a lingaka récite à mutu te? Public et CP là, CP de saki biso. Public et qui kolobake sous attends l'année prochaine bien dans 2 mois, bosser sous biso peut-être spectacle. Donc na okanga maloba. Donc nazo batela karamuno konanga. Non, battez là. La grande famille, showbiz, et pesi, mbutu na mitema batu. Ce qui showbiz est à la cana réussite té. Baneko bonne boyo ka sur les réseaux sociaux surtout biso ba mama BBC ambange belé ou tout ça qui promotion. To ngé to savoir. Tenez tout 100 mois pour tout ça, 2 mois il y a promotion, 2 mois full il y a promotion. 2 mois full il y a promotion, ce qui 3 mois full il y a promotion pour nanani, pour na showbiz. Si ko boye bisanga, place nini obo yoka kiata balobi keno ba échoué kuna, mama BBC wana lobaka mbinga zaki bande komo kene kosoma beba matisipe biso na miniature. Lokola showbiz ezaki na réussite. Avant showbiz, ezaki dans la salle où ezaki soirée gala. Pourquoi Kakabela? Pourquoi Kaka Poutine? Parfois nous devons nous demander na Babilo Koana.
mutema mabe ya batu. Et showbiz wana ba artiste o ba pona ki bango ba pointa ki mais ça ba artiste mususu mona pe ba consulter bango ba contacter bango non na ki ndenge no kanga nanga ka maluba po bo comprendre kaka ya koloba ke non showbiz epesi mutema mabe na biso ba fanete na biso total raté mais à vrai dire na quelques artistes showbiz. Mais nga mama BBC na webisa bino boy bomoni bitumba oyo eza bitumba bela te eza bitumba ya nzambe nzambe obundela ye. Elle est innocente lobaka peut-être que non ba comédien au peut travailler qui na bango afuta ki bango te. Maintenant moi je me demande pourquoi to moni na ngambo ba cité, pourquoi to moni na ngambo ba cité, parce que to ebi que non être faible c'est une femme, donc être o nzambe akela penza faible eza moi si. Mais ce que les langai lelo na omona ke non, la majorité ya bato ba komi faible na sa moyo ce sont des hommes. Boyo kakoto ba papa ale, boyo kakoto ba décor, boyo kakoto emataki kitaki kaka mibali. Ce que pourquoi pas bana basi. Yango omona lelo na ba gouvernement na ba nani basi nde bazwa siko ba place a mibali. Est-ce que vous comprenez de place na ça? Po biso basi ne tozana mutema keto. Biso basi ne tozana ba jalousie wana. Biso basi ne to inana kada cesse. Mais voir lelo comme na bana mibali, c'est malheureux. Il fallait peut-être bato ba ninga ba bondi sa belle vie de plus pour na showbiz. Il nous a peut-être ceux qui eza ya solo que non, ba comédien ou encore les artistes. Ba yanuki ou encore mutema moko ka elo moko révolté ka esprit na bango. Mais ngana ko préféré à part peut-être Ngeleka, à part peut-être Silaouka, parce que belle vie penenga zana problème na été. Ezaka ka ye ndenge akenda na makambu na ye alors ekepe ndenge kenda et to komi ndenge toza lelo. Et nous allons et nous make sense ya moi na moi si bato ba obundisi la majorité ezala bana basi. Nalandi moi séquence mukia na ya décor. Déjà dans nous une tonalité à décor moi j'ai pas aimé. Bon, je sais que notre nani décor déjà tonalité na e ikina abongo. Mais si ko nani niveau au décor azo kendele. Eza niveau moko tepe ya koloba ke non, lika moko ebimi sur les réseaux sociaux na kombo na il faut yaka koloba non. Ce qu'on a minicho talaka na minicho yo. Boza la ba égoïsme, boza ba égoïste pardon. Boza ba égoïste ya kosa nini, ya ko pimela ta biso ba chronifoiti yo matière. Boza na ba égoïste, boza na égoïsme wana. Boza na égoïsme wana parce que tant bino bo bimi loko muke bo bimi siko Poutine wana oya bima kate po ye amataka miniature pardon chaque ya mataka miniature chaque jour comme on ezanga kotanga na internet te na ba matière abato azanga te. Mais cette dame là elle n'a jamais pensé ya ko bima ya ko yakoloba. Et kimia na ye lelo yo bimise ka ke non le quoi za kimia a lobate batu bazo approuver ke non makamyo so lokuta ba yaka nango na kombu na ye eza ya solo. Or Poutine suka lobia bima kaka botala abima kaka pona koloba kaka 5 minutes kaka shalom focus shalom et mima makamyo sur les réseaux sociaux. Ce que boye bisanga polo biso so abima. Les artistes to senga bino boza ba égoïste. Boza vraiment ba égoïste, bo pesaka ba famille, bo pesaka ba chronifoiti matière te. Yango monaka c'était quand si c'est pas hier peut-être avant-hier na ba émission na ngaka na lobaki na obi un artiste o azana vision, azana objectif. Je ne pense pas au se mêler na kati ya ba bêtise. Du moins quand la bato bande ko comprendre te comment est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent. Mais du moins aujourd'hui mutunyo so yebi ke non réseaux sociaux etambolaka mingi na lokuta mingi na ba insulte mingi boye pour na matière et voilà tozo kaka mutu o to chaye wana komi matière na biso boye biango.
Vous dans la grande famille. Vous aimez vous partager. Vous avez likambo motuya. Ce qui te moni na minute 2 jours 3 jours. Tu comprends que non, mbonge moko yozama kasi côté artiste et comédien. C'est pas un problème. Bomoni que non nga mama BBC lorsque na ki ko interpeller bino na lobi bandeko. Bote kit easy. Parce que bato wana bazu bazana ba contrat na Belvité. Basala contraté. Basala contraté. Na émission nga kaka na semaine o euti ko sila. Ba o balanda kanga vraiment ceux qui baza vraiment trop attentif na makamuna lobaka. Na ba ke no bomoni ba boule nyonso ba artiste bazo sala. Peut-être biso toza di banda to yebité. Mais Poutine ninga zawana elle n'est pas donc elle est sans ignorer ya o ezo leka na monde na bango. Ayebi. Parce que ba lobby l'homme prudent voit le mal de loin. Bino mokani si Poutine ninga zana zo na kati ya boîte ko biso to yebité. Biso to ya peut-être to ya ko loba, to tepa to zo tâtonner. Malgré to ko tâtonner mais elle est le mieux placée. Et moi, je pense que non, elle est sans ignorer à Koloba que non, na minute na monde na biso, ta la position eza boye. Ce qu'on a qui na ngondeni. Ce qu'on a qui na ngondeni. Yango biso na pa na biso, to saka bato ko sambela Seigneur, protéger mosali na yo. Seigneur, bomba na kati ya makila na yo. Seigneur, confondre ba yini na ye. Seigneur, tala mosali na yo, mosala azo sala, azo tombola pe kombo na art. Bandeko, mokilio eza mabe. Mokilio eza mabe. Si réellement les artistes et comédiens, eza kaka pona likambo koloba ke no showbiz nenge resiraki et alors parce que toi qui sont moko ya cc makasi. Toi qui sont moko ya cc ke bakomi o ima et loko wana pourquoi toujours rier? Non. Moi, je ne pense pas. Ce qui l'élo, nani, je ne pense pas. Nani, Mama Loketo. Tango Belvia Fongola et que non, zala na chaîne na yo. Et ça qui pour ni? Pour quoi assister? Mais le quoi la mutu azalaka, mutu balakisake, nani mutu congolais balakisake nzelate. Nde komi o komi lelo. Nini ezanga peut-être ce que vous avez pembeni ya Belleville mama na ngina sala boy mama pesanga idée eza manque ya confiance eza manque ya considération nde sala ka artiste parce que balobi musapi moko etonga te Belleville mi tchaka karaté que non yende soki ndenge nini non Belleville elle travaille plus pour na ko sepesa na ba fan na plus na pour na yemoko na aza artiste atengeli yango classe. Parce que azo bimisango, azo komela ba fan na ye. Même pas ba fan. Donc Belleville travaille pour la communauté, elle travaille pour na Congo. Nandenge bomoni depuis showbiz ezaka ba good news, toujours Belleville d'azo gagner. Toujours Belleville d'azo gagner. Bota la degré. Viris et côté pas ba comédien. Et ça la paix ba comédien à bas cité, ba comédien mibali, ce qui est grave. Bande ko biso na biso ba sinde to trahir ça la kate. Hein? Vous comprendre ngo? Mo qu'il est balouki hein? Mo qu'il est changé. Biso na biso ba sinde to za na mitema jalousie que to ko inana ko bomana ko tshela ba poison voilà. Malheureusement Maneko toza na film na biso hein. Koza na chak affiche. Toza na film na biso tozota la les métrier hein. Bokende kota la film. Bokende kota la film. La grande famille bokende kota la film. Toza la focus sur Bella Production. Toza la focus famille libota bokangata malobo na loba
Tomi bengi famille Libota. Toyeba ke non. Famille Libota égale à focus sur Bellevue TV, sur Candy Star. Soki tokozala wana ya koloba ke non, artiste oyo asali boye, artiste oyo akomi na ngambu, artiste oyo akendaki kojouer kuna, artiste oyo abengisi batutele. Bandeko, tozopesa nde Bellevue pasi. Tozopesa Poutine pasi. Po, ye Poutine ndenge aza wana, ayebi pe ke no ba artiste, baza na contrat epa na nga te. So comment est-ce que ye nanu ye moko Poutine asayebi eloko wana, mais biso to ko comprendre eloko wana te. Mikolo yo no bandaka toujours koya ko interpeller. Famille Libota, on est là c'est pour Bellevue. Oh. On est là pour Bellevue et Sili. Focus na biso et pas Bellevue télévision, Bellevue Candy. Nde focus na biso na Candy Star na Bellevue télévision. Nde focus na biso yango wana. Famille Libota égale à focus sur Bellevue télévision na Candy Star. Alors, tout se maîtriser dans la minute où soyons sages parce que le diable a télémi na plan na ye. Mais silence na biso. Façon ya ko se comporter na biso. Nde obimse sous biso balongi. Bandeko toza déjà na trophée. Ce qui trophée te, toza déjà na victoire, ndenge toza boye, to perdre victoire wanate. Victoire ya nani ya soirée gala, na victoire ya nani ya showbiz. Nous sommes au top. Jusque là, muta olongo le loko wana zate. Sko biso nde toko protéger eloko wana ya soirée gala na biso na nini na spectacle ya showbiz. Je pense que non, la grande famille Bozo landa place Naza. To batte les locaux wana. To batte la spectacle na biso. Bon, il y a soirée gala, ils ont vraiment un problème parce que Eko Banda ko se répéter à chaque année. Mais showbiz. Est-ce que ne boza boki ko vanda bo réfléchir bo bi que non? Banani yango ba oki ko ya ko longo les locaux elekaki na showbiz. Bazate nanu ba botamite parce que c'est du boulot là-bas. Mutu mususu po akende kosala showbiz. Peut-être ya koloba ke non, aluka manager. Ou bien aluka sponsor. Pour financer, à fournir banini wana pona spectacle spectacle leka. Mais Poutine achaki mbongo ne age ni producteur, ni nani sponsor, ni nani mbongo na ye moko. Nda dépensa qui kuna na showbiz. Et après, victoire ezalaki. Ba o bazaki wana ba o basoma ki ticket basaki na droit ya biloko akolia na sucré ya komela na mai. Siko boye bisanga écart eza molai. Siko pourquoi pas to garder eloko wana ya réussite ya nani ya showbiz. Pourquoi pas? Ba sotis moko boye bima ekotisa biso na ba distraction wana to panzana to loba yo ezaki te oyo fallait même pas to loba to perdre kora na biso wana to ko perdre ango to ko perdre victoire na biso ya nani ya showbiz. Alors nazo interpeller famille Libota. Omi bengi famille Libota. Famille Libota égale ya focus sur Bellevue télévision Candy Star. Je vous l'ai dit. Na ye bisabino. E mikolo yo bandeko. Na ko bandako yaka ko interpeller bino na minute ti na ko injecter bino by force. Ya boye bakeno. Lorsque mi bengi famille Libota, automatiquement famille Libota égale focus sur Bellevue TV Candy Star. Parce que soki to bito kota na ba bêtise netinga déjà na sina timbi. Toza déjà na victoire na biso ya showbiz. Spectacle à showbiz na ntomoni muto akobima te oyo nyonso akolinga kobima peut-être aoluka peut-être sponsor mais mozalisi azalaka moko bomoni mozalisi azalaka moko mozalisi azalaka moko.
mosalisi azalaka moko la grande famille. Ça fait mal. Mais, tout tambola, c'est là où, tout tambola, na ndenge bato ba oya na makambu sur les réseaux sociaux. Tout tambola na vision, tout tambola na objectif. C'est quoi l'objectif? Ya cause la famille libota. To perdre loko wana te. Bota la ka ndenge na minitu, to uti na ba showbiz, ba film yango nezo talama. Skini yawa e ningisi susu mokili. Ti lelo nazo zoka ba témoignage. Ti lelo. Émission nanga otu na kotisa ki lobi na lobela ki même pas likambo yango nani ba témoignage. Tellement ba témoignage ça. Pour na film maskini. Félicitations susu na yetegra. Parce que comme ambassadrice kuna na ba nini ya soki ba visa ya Canada soki nini kuna yebika ye. Je trouve tout tambola na minute na réseaux sociaux na objectif. Tous à la souple. Tous ça déjà ne loko moko to sito simbi na maboko o eza showbiz. Spectacle à showbiz to gagnaki. Alors to perdre en ngote to pesango respect. To pesango respect loko wana. Po yango nde lisusu e feli neti ko baby sa ba comédien mususu mitu. Ba comédien baza na ba raison na bango ya ko travailler par-ci par-là parce que ça baza na ba contraté. Tout le monde a kata pasteur penza boye pasteur azana église na e mais a déplacer ke ko jouer place ake ko côté à place mususu. Kuna okende côté ya kuna aiki peut-être ka na église moko ya côté ya mais tango akomi kuna pasteur oya yambaki wana donc afongole lisusu batio mususu okende na église boye kende côté ya kende côté nyonso neza poani peut-être et pas na e oui atiki église et pas na e mabonze kotaka nini ekotaka mais peut-être ça suffisante œuvre ya Nzambe il faut qu'on partager. Il faut que pambola parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit. Panza sango malam. Na pesi moi exemple na muke pona ko yebisa bino ke non. Bo moni ba artiste ne bazawana. Famille Libota. Dites-vous na mutu ils sont libres, totalement libres. Ya ko kende ko jouer partout kuna ba ko benga bango. Et na sepeli kutu kaka ndenge ye moko deko a yesu kubetela parce que na loba ngo bazana ba contracté na Bela production na ndenge ye moko nani décor a lobby pour na ko informer subino bien c'est par là un vrai sa famille Libota koloba ke non te naza famille Libota égale à focus sur Belleville télévision Candy Star. Ils sont libres. Mabe peut-être toyoka. Papa Alain aye ko finga bela. Décor aye ko finga bela. Gesho aye ko finga bela. Namoni batu batindelinga mama BBC Gesho a souhaité nani mama Loketo joyeux anniversaire. Bandeko temps normal. Comment on a kaka déjà nani Gesho na plateau à ce qui est vrai. Il fallait être en esprit à Koloba. Il fallait déjà être souple en esprit à Koloba déjà. Oh déjà basi bazouye. Oh déjà basi bazouye. Alors ceux qui déjà y est moko mama Loketo a kitisi mando qui nasse. A comme il a besoin qu'on solo là na artiste bazonga. Mais tant normal to kumisaka nzambe ya Koloba au moins ndekwa zoni na nzela. Ce qui est vrai, on a qui matière à ce qui est vrai. Pardon. On a qui matière à ce qui est vrai. Heureusement. Nga maman bébé c'est na kapona ko détruire ma vie à batute.
nayaka mpona koloba vie privée ya motu te parce que bapesi nga vie privée na ye na maboko ya poto kane bato bazolanda nga de bouche à l'oreille baolanda nga na YouTube boye mikolo nakomi kaka ce qui est vrai ce qui est vrai ce qui est vrai bapatrouille babengi ma BBC etala boye mais moi mama BBC nayaka te mpona loba omoni mobali no moko kuna mwasi ne buna c'est pas moi. C'est pas moi. Ce que je dis que non a teka matière wana na ozwa mbongo. Parce que batu bateke la rapé batu ba matière. Mais na hoki ko vana na plateau boyete na bana koloba ce qui est vrai tala boye na pese o ba indice tout. Pourquoi bandeko na biso mususu bayaka baye a telemisika apelisika mbala moko life abandi ko finga sans pour autant ko réfléchir biloko ngo pazo bimisa na munoko a ebité na mutu a finga kate mais ozo ko finga lo bia ko kota lola te or yonde mutu ko kota lola sko bandeko wana matière onga na zuya ya ce qui est vrai mais na minute ba se ba pona zo kango depuis 11 heures mais na conclure na bi que non c'est sa vie mais si on dit que non a tchapenze esprit ya koloba que non na kota nzamba ko sepela na ngate vie ya ndenge bakomi ko toucher vie privée ya bela wana pe ko dekate toza na ba réserve parce que bela atika ko ya ko sa publicité te o ayela biso publicité ya mulungu soki ya muzungu soki ya mundele ya ndenge nini wana so pardon eza mutu mususu bref on est juste qu'à parenthèse mais à la logique la grande famille Libota na ko fungola bino eloko moko ya koloba keno to batela showbiz bokanisa te ke non lokwa biso to sepelaki biso ba mama BBC to ye showbiz to réussir to beti yango eza ba tutu ba sepelaki non il y a eu d'autres personnes ba bazaki kozela échec parce que ba to nyoso ba bandeki kozela échec ba kolinga ba se manifester même ata siko Aimez la grande famille, aimez partager s'il vous plaît. Beau aimer vidéo, beau partager, beau aimer vidéo, beau partager. Bon moni ke non na ke na bino malembe na oganga kutute. Pona lobi kanda moko. Na ke na bino ka malembe. Po soki olingo kotisa mutu eloko, olinga te oganga, potango olingo oganga, mutu peut-être oyoko pete. Malembe po mutu a comprendre yo. Bon babiso mususu bapesa biso bapenza bapesa biso ba grâce ato zolo bato bakanisa ne zo ganga et voilà mais nzoko zo kenango izoko taper bato bref la grande famille to batela eloko to sito simi na maboko ya trophée nani ya spectacle na biso ya musuni spectacle ya musuni spectacle ya musuni oto gagna ki oto lalela ki yango ba pongite surtout biso ba mama BBC oyo lobaka parce que biso toza bato moko tosala pe ba émission moko tosala ba émission moko respectueuse ezaka émission ezala na féminin to ezala na nene bokomelanga tata na loba bokomelanga kuna mona ndenge ba okoma bisusu pe ba olandanga na privé o olandanga na privé na bloqué o landanga na privé na bloqué na lobby déjà o ya ko landanga na privé na bloqué ou encore o ya ko commencer pe nini kuna na bloqué. Vous comprenez de la grande famille. Ah, c'est un pays anglophone c'est un pays anglophone. Ba français on peut surtout bossa na biso solana na nzambe na bomo. Ay. Vous imaginez ce que l'église n'africantaka ezalaka église bon eza église ya nzambe mais
pasteur na biso aza mutu ya est. Alors nde place onga nakena kosambela parce que na trouva eloko moko makasi na kati ya pasteur wana et aide nga mingi na vie spirituelle nanga. Et nzambe apesa ngai père spirituel et apesa ngai susu papa. Akabeli ngai lobi keno yenda komi papa nanga. Bon comprendre. Alors c'est au moins ça la grande famille. Je crois na komi koshite to sur la tamo muke pour na maîtrière film na biso tozota la maîtrière. Maîtrière ana bandeko bino bokani sezanani. Ngana moni maîtrière wana ekozala nani et c'est qui la fille Davina. Parce que Davina c'est juste infirmière. Eh, n'est-ce pas qui bino nini lobby avant-hier les dimanches. Qu'est-ce que je vous avais dit? N'est-ce pas n'est-ce pas bino na lobby bandeko bomoni film oyo. Makambo eze belé na kati ya film oyo. Yaskini kutu ekozala muke. Yaskini ekozala kutu muke parce que yaskini tout le monde a impolitesse askini après to ko tomber na makambo ya chavi. Sko koto yawa bela kutu na mama na belle-sœur na ezo bela te. Sko eloko na sepe na seka gra bigesho bane bomoni ngesho. Belle ayebi batuna e franchement bomoni bela ayebi batuna ayebi ko sala casting. Bomoni rôle oyo dakosta beta ki na skini. Gesho alinga beta ngo penza te. Gesho ye bozia na chela ka bino extrait oyo ne bo comprendre lo non parce que on ngana seka kaka. Gesho soki azolo bana e barate. Na seka kaka. Azanga kamaloba te. Oyo biso to bokolo ba classe d'Avina tangi to yebi deux infirmières Essaye. Ou comment docteur depuis quand il faut passer conseil Davina aux avantages ce que aux le côté kozala yango te C'est ça. ce que aux loko oyo zala loko yo Ou bien so lingi eloko yango yekola yango po koma oyo so lingo koma. infirmière na docteur baza batumi balé Yo no tika makambo te. oh ce que na système kuno mona ba infirmière mais ce que mati kuna na médecine yo kuno ba médecin docteur Mais c'est ma vie. c'est ta Je fais vie ce que je veux. c'est ta vie ça mona pendant ba ko motonga Parce tonga qu'on a ça, na bango nini. Moi, je suis pas de leur niveau. Je suis pas de leur niveau. Niveau nini. Niveau nini Peut-être que niveau à côté nul n'est prophète chez soi, au fait. Je comprends, personne ne connaît ma valeur ici. C'est quand je sors, tout le monde me respecte. quand tu peux que ça va tout kuna Non, 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 non. yo En fait, je ne force pas. Maman, je ne force pas, ok? Je ne force pas. C'est mon apparence. yo mona camarade na sa hôtel camarade ni sa hôtel de bien toi ta mo Ata bana classe ba Rien. sisa. Solisa bango te. Ah. Bato nyonso bayebi ke na solisa bango te. pour zanai Quoi ya problématique. Nana so la nai. Problématique, non, même pas. il faut changer Non, ça n'a rien à voir. Maman yo ça infirmière. C'est la fière na métier ça là. Maman, Mais qu'est-ce infirmière que bazaka vous ici na kati hôpital. Ce qui infirmière azate non c'est même pas métier suka kaka. azwa ko kuna sali kuna nya sali kuna bokuna Diagnostic tout et tout. Infirmière mutakenda opesa qui c'est infirmière mutaboti ça ezala yo infirmière Boni bokole ngango na sola de la yo nana collègue. Non. Na collègue. Na boyi na ngai, na boyi. Je suis pas infirmière, je suis docteur, ça reste comme ça. C'est moi qui décide sur Aux ma vie. infirmières, Non, maman, pardon. docteur. On est On a spécialité. Combien de sujets mususu tes amis n'ont spécialité nos amis Gesho boyebi keno gesho na sekaka kaka parce que ezabelaka namona gesho lokola grand frère onga na landa azangaka maloba te soki kaka osalika ye mwa erreur kaka ndenge gesho azoloba vantar davina vantar siko ata bino moko bandeko siko histoire oyo allez-y comprendre Davina aza juste infirmière mais azomisala minene keno aza docteur c'est-à-dire yende aza maîtrière te na film oyo bandeko maîtrière yango eza nani mpo oke mpe kuna epa mama milo esoki mama milo lisusu mama top nzambe na ngai bebi aza na problème sérieux nzambe sikoyo boyebi nini bandeko totala nanu film angoka ndenge eza ndenge ezokende
Parce que une fois, et ça, moi, si je suis kolemba koloba keno, na tiki na ngai, tikala na ndeko na mwasi. Yaya OCD libala na yo. Nga na obimate, ka ndenge ya ki vacances. Ka ndenge azoloba keno akozonga lisusu te. Ndako o ndeko na lingozo azolingo zuela ye wana azwa. Ou encore, ba occupé ko sa nini, ko solola na papa Serge basoli na bela, bon, lobaka papa Serge ngwaza un pied dedans, un pied dehors. Bota la bêtise o mama to pasala ki na biloko akolia. Papa Serge abimi sumbongo apese akende na restaurant. Et arbando pese mbongo charge ko ke na restaurant. Eh papa Serge pe tozo e bate so yezani o mona ka boy papa mama to pana sasa eli le kine so ki nini. Ngana okokate pado. Et puis belle famille tient la place wana parce que déjà zalaka na douceur wana zara déjà na mutema ya koki. Pado. Babi so tozala on dirait ce pendenge nini. Belle vie façon azolo bazo bimisa biloko ya makasi mais azolo bango avec beaucoup de douceur. Maman bébé se place wana. Osubo ki mungongo déjà. Skoyo totala message nini bela linga pesa biso na place wana ya mama top. C'est quoi le message? Maîtrière ou parce que Davina aza infirmière aza docteur te. Sko na kombo na zomi lati sana ya docteur. Aoboma bato Aoboma bato te nzambe nanga. Et le bien ta gestion na maman Marie balobi keno. Ce que moni keno oso préféré aux à la docteur. Continuez ba cours na yo, continuez nani ba étude na yo okoma docteur. Tout ça c'est quoi? Bella a sous le sous quoi apprendre biso. Tout ça toujours sous kaka na ministère à santé. Ba ne ko ba tout combien? O ba sala infirmière. Lelo ba fongola ba pharmacie belé na ba Congo na ba ya ba ghetto ba pharmacie mutu pa lingi tonga atubi pe tonga. Mais ça ka infirmière peut-être on a qui infirmière na elle n'est même pas appelée à tout bata tonga parce que ici en Afrique du Sud bandeko. Non. Congo na biso netinga soki lelo na zongi Congo na ndimite ke na ko utiliser ka susu ba pharmacie ndenge to bando kende wana pharmacie yango okei o ateka ka ba kisi ami sali on dirait infirmière ami sali on dirait docteur. Mais attendez la classe T. Bon, moi, je vais vous na Congo. Attendons voir non na likambo oyo ya Davina aza infirmière a soki na ki infirmerie mais ye wana azomi mami kaki docteur. Bandeko awa ezana keno oke hôpital infirmière te keno atubo tonga te ezana bato keno awa tonga ezana mutu oya tangela pona batonga ezana mutu atangela pona kobenda makilaya ezana mutu atanga pona donc eza lokola na Congo na biso te okwen nyonso okutika mo pharmacie ayebiso ke non malaria bazui malaria soki na hôpital nini oyo lobi ke non infirmière wana tekaka ba produit teka ba produit moins cher kuna soki il faut batu ba yo kinini yena ba diko peso kinini ya tongo na ya pokwa siko ndenge batu babimaka ba bibon to continuer na kota la filme oyo otoyeba c'est quoi les messages au Poutine azolingo pesa biso. Vous allez aussi travailler na ozano infirmière kaka pamba même di bando zo bima pona ko ba koza docteur. Toza wana totala na likambango. Bref, la grande famille toza lebele sous wana pona 3e épisode na biso yo za lelo. To découvrir na ba makambu. Maman top déjà nga zo memanga. Maman top déjà opesa nga stress ye bongo na Poutine. Ba esenga déjà na ndenge azokenda yango pezo zo mwa peza oyo aende ko boma mutu. Alors attendons voir ndenge bakosuka soki Poutine akoboma libala soki ndenge nini nga na ebino to yebite. Alors la grande famille tokutani awa na kotiseli bino déjeuner na pema moko sous na oyela bino moi émission se yokota mikolo na komi vraiment moi kilo muke
Alors, Tozawana, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.